L'histoire des jours na Dikina TV, la championnat. Na eko belela, boke bana mibali ya ba Sénégalais. Nga mobali ya Sénégalais, tiaka ngari na kisi awa na France. Na teka ti lopangu na nga tokenda Kishasa na bimisa baboti na nga na lopangu la championnat na teka. Toke Sénégal basali nga bisala sala na koma zoba ya mobali bana baboto lingai na social na koma yati kolata foulard lokola musulman mobali a separa ngai na baninga na nga nyonso alingaki ata contact te landa lisolo ndenge moninga mwasa komaki mowumbu ya ndeko mobali oyo sénégalais. Suivez l'histoire du jour sur Dikina TV. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne notre m'a dit Dikina donné Kanda notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou naba bonignon sur Dikina TV partout dans le monde et si Kabozali et je dis bienvenue naba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien et je dis un grand coucou à mon vieux Benz le sponsor officiel de Dikina TV. Yaya donc yayo yango wana 4x4 double pression ya Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana mokili mobimba. Boyo kalisolo ndeko mwasa beleja lobi beta témoignage na ngai. Bakeba na mibala ba Sénégalais baza batute. La championne naza mama bana misatu. Une femme, donc, une femme de caractère, une femme de décision. Na boya ka mobali nga pona buzoba. Ya kolinga ka basi mususu donc eko elekaki na bite na préféré na tikala nga moko na bokola bana ngai na zena camarade nga moka sénégalaise la championne soka niki osuki fo batuna nani akangi osuki soka kangi osuki fo batuna nani la championne na kendaka yobika biso basi to solo laka te non mon mari n'est plus donc c'est fini donc azala ki camarade. Du coup, bon, camarade ya mobali ya camarade nangai akon kosela nga ba avance. Talaka akuti ide kutute mais moko na moni moteme comme kolinga na pesa e chance na bikete. Ba congolais pe loka bazo décevoir mingi na talisa na kota ba sene la championne to andi ko bima na mobali. Donc na yebi atate nde bolingo nge banda mais lolenge sukela ki ngana yebi la championne mobali to bandi ko bima. Akomi koyati na ndako mobali wana azalaki marié la championne ngai na ndimi bombanda abetanga kombo na nga Fanny na France na ndimi bombanda na yebike mobali akendaka na ye mwasi na pe andako ayebi na ye apart ngale msupa zalaki na basi na ye po oyebi ba musulman baza permis ya kozala na basi ebele la championne diku mobali akomi ko gérer ngai asuka kana ko gérer ngata komi na ko gérer bana yango na obeta lisolo na nga sebo kufinga bofinga la championne po eza témoignage na ifo baninga basi bazo mayele mama na nga Fanny awa biso lobi tonton Henri Matomona respectons nous vivants donc ici chez Dikina TV donc ici règne le respect et puis to respectaka opinion ya mutu na mutu. Eza témoignage na yo na lobakango kokanisa te ke soki likambo ekomeli yo nanu te seke komela na bato mosusu te wana eza grâce ngolu faveur yo zana ngo mutu mosusu azana ngo te ndeko Fanny lobi la championne mobali akomi ko gérer ngai esuka kanga moko te akomi ko gérer na bana donc papa wana zalaki soki akot azana salon bana fo baza na chambre yo mo yebi bana biso ya poto donc bazaki un peu moi ba caprice ko loba lobo mona loba vous devez aller au Sénégal, vous êtes vraiment des indisciplinés. Il faut aller prendre la discipline au Sénégal. Là, comme ça, chez moi, ça va pas y aller. Maman, mobile comme ko gérer ngai. Ashtu kaka na ko gérer ngate la championne. Na mbongo nanga. Ya bana. Nyonso yenda komi ko gérer la championne. Obitang na yoki li solo yo. Eza loko le tumbolinga na sala nini. Na pesa témoignage na ngai. Na olobako na za monga la misuga. Naza mongala misuga.
Ngana loba kutke mobali ko moni langate. Nenge yaya mami bengi pona ndeko na ngape bandeko na ba kome ko mitungisa parce que bande ko reconnaître ngate la championne mobali ko mo gérer nga. Na koma ki même prête ya kotinda bana na Sénégal po bazwa éducation yeba ke to kabona ki na mobali na ngai donc ko kabona ya rando lokwa pas déclarer ki na bana te ape ba yeba ki tende ke ye papa na bango donc to tikala na biso lolenge wana la championne souffrance bandi na vie na ngai mwana mobali ya komi na banini na ba commandement Mamadou a komi na ba commandement Fanny, moi je vais pas ceci, moi je vais pas cela, mais ndenge kaka yaya mami a lobby la championne. Vraiment na Mamadou ce qui ba ciel nande ko suka na se à 3T nande ko suka na se à 3T moi n'a pas obété la ngotolo moi je suis pas comme vos hommes vos maris congolais là qui boit qui prend l'alcool et tout et puis ils sont vraiment fatigués non moi je suis sénégalais donc zo mon appelle là qui vraiment makasse donc il y a bêta ceux qui moukié ba 4 il y a les kaka Abila championne tala na mesana na ba demi na ba na ngai et papa bana nga tona yoko kuta na lobi nzambe na ngai yo o ndesima o ndesi vie o ndesi ko bonga la championne na koma lokwa kizenga mobali akoma ko gérer ngai mobali akoma ko sala nyonso ceux qui n'a aucun de sala ba chat la championne ko koma na papier avec les enfants maman on veut ceci non donc il y a pendant discipline loko la police loko la militaire et pourtant bana na ngambo mbongo na ngambo na bango mais mobala komi ko gérer la championne mobala komi ko gérer ngai na beta ka li solo kete na zaka na lopango na ngai parcelle na ngai nde baboti ba fanda ka et tout non on doit vendre hein. Il faut aller acheter au Sénégal. Hein? Ça peut pas être là-bas, toi là-bas au Congo et moi au Sénégal. Non. Nous devons rester ensemble. La championne. Donc, il y a kosanga lokola mwana mukie. Bakosanga lokola mwana mukie. Ngai pe nanda kotinda mbongo et pas ya famille na ye. Na pesika mobile carte na wayo selem soit 200 euros, ben 250 euros. A pesela ngata au pire pamba te. Asale lange loko te. Nga kaka nde na kipaka ngai kaka. Ako ya pele msu na flatterie au mona au mwasi ne andako Fanny ma femme là-bas te dit bonjour. Yepe zongi cela bonjour. Ako benga mwasi na présence na nga. Tu sais oh non j'aide Fanny à faire les achats. Demande à Fanny est-ce qu'elle peut pas m'acheter quelque chose. Et loko ako senga la championne nga na ko soma mobala ko kende nango. Yebisa bandeko basi ba keba na mibala ba sénégalais ba batute. Atika nga maboko pamba. Ba botolanga bana. La championne. Oh non tu faut to kende Kinshasa. Mama abongisa voyage. Toke Kinshasa na bisa okende kote kalupango. Tokomi na Kinshasa. Akenda nde kokuta na baninga ne ba sénégalais kuna na Kinshasa. Na ye na ebisi mama na bi mama moni na kosika mama na ngala papa na ngai. Baboti na nga donc lopango ibande ko fanda bato. Que non mo lokato kabena mobali il faut na teka lopango aza par na ye bonga na kene ko somba na poto nzoke zala ki wana te juste ata pona sala nini na meka ko calmer tension ba boti. La championne. Yende mutaya na client sénégalais. Bayoka na prix apesa mbongo ngana luzwa ba livrer na pesa Mamadou a remeta client wana mbongo wana na ibika ki ba pesa mbongo mena mona una misu te po akenda ta kotala mama na biso abikete il faut mama ya wana pourquoi parce que mama ya isika ya zalaki na lobi pourquoi ne pas seulement se déplacer pour aller rendre visite à ma mère à l'hôpital il faut que maman ya na keko na bi maman moni bango bazaka makambo belé yo kende kaka yo mo ba maman na biso papa na saboye catégoriquement jusqu'à c'est pas jusqu'à ce point là maman ke yo mo bika ba maman ke apesi mbote ya luzitu ya respect makambo belé ata nkande za la moi 50 $, maman yanga pa macha monte talaka mwana maman mungala bi en tout cas mo bali na ye azapenda maboko flambeau maboko makasi maman ngana kopesa yo maman zongi toteki lopango ba pesi pe ba parents préavis il fallait ba bima après quelque temps na trele ko jela bango ndako ko futela ngai na mobali to simba ni toke inde na Sénégal wo la championne ngana koma Sénégal na komi kuna na Sénégal nzamba par moi so ya poto Mamadou azalaki na moi si mususu mais on va me tuer ici pourquoi tu m'amènes ici là où tu as une autre femme non ici chez nous c'est pas comme vous les Congolais hein
Chez nous ici, c'est différent. Elle va t'accueillir, elle va même s'occuper de toi. Tu n'auras pas l'idée. Et puis, effectivement, Ndenga Loba qui la championne. Batike linga chambre, ata maya kotoka. Koko na yenda yela kanga mai, bachaba matiti moko, ngana sokolaka. Donc, nazalaka paralysé. Mbongwana isike kenda, na mona lopangu te, eloko moko te, nini te. Mais na comment qu'on se sentir affaibli. Na comment qui donc penza malamu te. Na koma ki penza ni malamu te talanga naza kinoise mungala la champion zo mona mobali lelo soka za na chambre na yo lo bake pa mwasi mususu zo mona boye o komi munoko kilo zo lingo loba me ozo kokate tala bokeba na mibalo ya bikolo to boyi te za mibali nyoso tout mais faut ko sala très attention ngai makambo ndeko ya mamia lobi na se retrouver na makambo ebele la championne na pesa carte na ngai bana pe bazala qui négligé bana bakome ko ndeko se plaindre na école na makambo sika et papa na bango talaka nini séparation ya rando ba toni selanga ka dossier bango bakomaka kaka bakomaka ngana yebaka te la championne to fandi ki 2 semaines na Sénégal tinde to zonga na France na tona ta mobali loko moko te nini te ava to zonga na nini oyo na France kuna na koma ki déjà kolata kitamba lokwa ba musulman siko eloko nini c'est pas ça qui ye Mamadou alobi ke te fani nga vana bala yo moi j'aime pas les femmes avec enzambe na ngana lobali ka mondenge nini kete il faut un fani asala nini akata clitoris nae clitoris menae clitoris akata clitoris nae akata ngo donc alongola songe wana pour azala lokola moi nyonso parce que bongo ye lokola zala ki bongo eza normalité nde na benga mama na ngai mutanga ko sala nga ngomwa koko moko benabi nga mama mobimbo na kende ko mitana ntuto bakata ngai nini oyo parti ya nzoto na ngai juste karabo na benga mama vraiment nazala ki malamte mama lobi ko mekate batana batu mabe donc et pas ya batu mboka mopaya donc j'étais délaissé na mabe na oye baté na sala nini na zonga na bitete to kende na soki to zongi na obanga benfection nazala préparé comme ça tant on a roya ndé na roya ko katisa mais tant on a zonga ki France na zonga ki déjà na foulard na comme ko lata foulard aye bisinga na lingi contact na ba congolais te ba se ba congolaise ba yo kaka ben discipliné nous nos femmes écoute. Chez nous, c'est l'homme qui est l'homme et pas le contraire. Je vais pas te voir avec tes amis congolaises là et tout. La championne, kanda lobaki, na komi kolata kitambala. Na komi kokima kima baninga, bandeko, babele linga, babi, oyo likambo ninyo. Donc, bazo mona penda kete, likambo eza normal te. Mais mutu moya bimsanga kuna azate. La championne. Na négligea bana. Bana balata kamalamu te, bana baliaka malamu te, bana nandaku na bango moko papa na soka yeye Mamadou donc yende kroyandaku. Donc alingi bana baza la discipline, no bango bana ba discipline na bango moko banani ba musulman za likanisite. Biso bana biso bakoyi ko ganga mama bo epa na bango te. Epa ne bande ko lekatile biso zolo bana mwana zo kendo mona ko kota. Et toi ta maman te parle toi. Nyo soirée bande ko sa nizo frustrer bana. Bana bakomi ko funda la championne. Bana bakomi ko funda ngai. Bakomi kofunda ya tellement les cas kebele baboto linga bana même ata banini ba rendez-vous fatigue na kendaka te tala kozo kende na mobali la championne so que si a démarré yo abandi na première a continué deuxième vitesse troisième quatrième donc une autre donc moyen zate za lokola ke train atamboli likolo na yo ozo ko kata ko lamka okipe bana te bana makoma okende salité n'école la championne na se retrouver ye abetaka moko te mibale te ye au-delà donc pendant le bac eza normalité babiloko na bango mo je sais pas expliquer mais ce n'est pas normal. Tant on a le besoin normal, t'es la championne, na fandi na Mamadou na si a inanete, to vivre na ye. So les allez qui l'aiment sous qui si moutako zwa qui si oba le banco, on a mon ba commentaire ya bateau, microlognon sur tout mais pour lui c'était pareil. Chaque fois bozo kende na ye. La championne. Ba yeko boto langa bana ba kei na social. Moto koti na vie. Papa na bango ake ko déclarer que non bana na ngai bana pe babi que non papa malgré na mukanda ezalaki ndenge wana te mais ba démarche selemaki po papa que bana le ko ezalaki séparation ya rando donc ezalaki vraiment problème te. La championne malgré ba botolinga bana nazalaki mutu fa nazala battu mais te
bolingo ka ya mobali ande ezosala nini ezolekela ngai. La championne. Ti papa na biso yako kufa na Kinshasa. Donc papa kufi na Kinshasa, donc nazalaki déjà, hein, donc mutu moko neti makambo leka ke bele na bite. Fo na kita Kinshasa na sala nini na kende kokunda papa. Na kende ko assister. Oh non, je te permets. Ba permettre ngai. Na bazambala na ngai ya mwindu la championne. Na bazambala mundu yango ndo lobaki lobi na sepelaki makasi kokanisa te soki likambo nano ekomela ote de komela batu nyonso te. Oui, iza na batu bakute na makambo ebele na mokili oyo nzambe kanda yebi. La championne na ke kokunda papa. Tala kaka parisien ye martanga papa na bango na nini na zambala ba musulman nde balata kawana biso toza famille chrétienne. La championne batiki matanga papa bakomde kotonga ngai depuis mu colonie fanya koma boy depuis mu colonie la championne ole batu balela bakomde kotala ngai na ndenge sina koma ki kubuka nde sina koma ki makiki boye plein elongo donc la mi bongisa makate kaka ndenge wana ka britu boye. Matanga papa bonga minde licho na ngai nakunda papa mama lobi oza normalité mobalo na moni aze longolo kwa mungusu soki mungusu te nzombo en tout cas pardon ba mama abiso mama lobi mama doza elongilo kwa nzombo elongilo kwa mungusu elongilo kwa mopongo nde ya commission boy na ndenge nini nde baluka basale ya nzambe nde kona biso fani abandé na déjà kobwaka zambala ne wana wapi na parti ya kini kuna abila champion ngai nde na koma kotana na bi mwana mobalo elongolo kwa munguso yenda tekisanga lopangu na ngai elongolo kwa mopongo yenda tekisanga lopangu ngai penza fani na kenda nini oyo na kenda Sénégal na koma ki pe prête ko katisa studio Mama Ngebi na ngai bongo soki na katisa ka studio Mama Ngebi siko ba tournage ngai sale mawapi heureusement na solo la kina mama lobi mwana tika studio Mama Ngebi kimia batu wana batu te ko katisa ngote tika studio Mama Ngebi kimia ezala lolenge za wana bandeko fanya lobi la championne na fandi na tali mobile na mitali nga moko fani la championne obinzambe na nga na kolingela mobali ona nini soki kisite nde mama nga lobe longolo kwa mungusu soki bozana likanisa mungusu bente nzombo bomoni ke longi na ngonde ngezalaka nde ya mama do ezalaki mutu moko kubuka ta pakolo mafuta la championne ekokota te na nde nga fani na zanga zona mutakele mobali ya bongo nanu ekosimba te me mobali na nde asali na tekisinga lopango nde akoma ko gérer ngai eloko na okena kosomba na magasin fona koma na papier soki na komite na kosomba te même bana na nga baloba boy non ba kosomba eloko te il faut savoir gérer vos enfants sont mal disciplinés. La championne yango na ko pesa témoignage na butinde to loba we bana bakoma ko ya bake bazongi papa bango yende mutazana douana bango à 100%. Ngai pala nga bayaka ba visite. Nazo bunda malema lokwa naza mwasi makasi pona sa nini. Na se remettre. Mais il faut ko keba na mibali wana. O ba Sénégalais, o ba nani, faut ko keba. Mobile non des choses loba munoko, o azoloba munoko yo so comprendre te. Pourtant on azaki na Sénégal kuna ezalaki français te ezalaki dialecte na bango la championne. Nazo comprendre te loko moko te nyoso ba olobezo lekelanga lokola mupepe. Yango na ko pesa témoignage na nga mokili oyo na makambo. Mokili oyo la championne oza na likanisité. Mingi bakoma kokota ndako nganga surtout mibala ba Sénégalais bazana ba kisi ya basi. Mibala ba malien bazana kisi ya basi. Okende pa ite ozawana. Azana bino 3 4 5 bozawana. Eza pete ke yo ba mama te ba jeune yo moko mitali o miluli. Mais bokende pa ite bozawana. Ngai nzamba kangolanga la championne. Mais avec beaucoup de dégâts bana bakinda. Vie bascula. Na bimisa tiba boti na nga na ndako nga na somba. Na mona mbongo te mobala gérant mbongo nyonso na ke Sénégal. Na mona ta inkate. Lelo ba boti na ngai bafana na ndaka kufutela. Mais soko tayi mobali ya salisinga makambo ya bongo. Elongolo kwa mungusi, elongolo kwa nzombo. Elongolo kwa mopongo. Ma Fanny, olobe. Wane suba qualification ya ex chérie na yo. Après l'amour, c'est la guerre.
Vraiment bandeko. Ozaki témoignage andeko na biso Fanny depuis France alobi to keba na mibali ya ba Malien ya ba Congolais, pardon ya ba Malien ya ba Sénégalais. Bon ngai la championne na kolubaka ke to keba na mibali nyonso. Eloko nyonso il faut koluka ka volonté ya Nzambe. Mais des fois biso basi tozalaka pressé au moins net ke na kotula na kozongisa boete. Vaut mieux bala na yo na air moko tardif mobali na kimia ke obali avant obali na ba mikakatano. Vraiment na lingi bino ya trop beau partager vidéo annonce ezali ke mibali baza koluka basi benga ngai tosolola kobukana te tokutani mbala nsima na ba nouveau numéro. Bye bye.